Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banakino Baélève ba manifester mokolo ya lelo liboso ya palais du peuple kosenga fin ya grève ya ba enseignant pe reprise ya ba cours 3 semaines uta classe ezonga bango batanga kate. Président et Ensemble pour la République Moïse Katumbi a sengi na chef de l'État a rejeté liste ya ba nouveau membre ya CENI entériné na Assemblée nationale week-end et l'équipe. Concert ya Kofi Olomide qui prévu le 27 octobre na Paris yango eza annulé. Tokozo ba détail tout de suite en édition Chalelo KNB News première chaîne d'actualité en continu na Ningala o na sali na sengo mingi ya ko présenter les bino. Bote, merci na FTP confiance na KNB News o emisana ko informer bino. Édition lelo bandit kato fungula yango na palais du peuple hop tolobi que ba élève ba manifester mokona lelo pona kosenga reprise ya ba cours 3 semaines après kozonga kelasi rentrée scolaire bango bazali kotanga te suite ya mouvement de grève ya enseignant bozo ba détail na image pe commentaire oyo. Tokutaki ba élève bleu blanc liboso ya palais du peuple koyemba banzembo koganga pe na kanda nyonso wana bazali kosenga reprise ya ba cours oyo nano ebandate na ba école mingi conventionnée école publique uta rentrée scolaire et salemaka le 4 octobre passé. 3 semaines plus tard ba élève mingi ba mikuti bazali kotanga te enseignant baboyi kotangisa po mosolo ezate. Toyebi komikolo eleki ministre ya EPST oli a ko négocier pe koluka solution nini pona kozongisa bana oyo kelasi ye akenda kinde kozoba décision ya kolongola na ba liste de paye ba enseignants grévistes sous prétexte que bazali kobundisa gratuité enseignement. 3 ans après gratuité enseignement ezali kokoba kasi ba enseignant oyo babande kozwa mbongo na bango na kala na tango bapara babande kofuta baleli mingi kosenga kimoso na bango ematation te bakotangisa te. Il faut que ba droit na bango ezala respecter bana na kati ya nyonso wana ba enseignant na l'état congolais bana ba mikuti ba victime lelo na tongo bakitaki na palais du peuple wapi babande ko yemba ko ganga pe ko manifester colère na bango po ba misu en charge balobi trop c'est trop balingi bazonga classe na kokoma na bango na palais du peuple bakutanaki na premier vice-président ya Assemblée nationale Jean-Marc Kabunda oyo atikaki bureau na ye akitaki pona ko échanger na bana oyo bautaki na ba différentes écoles pona ko manifester na palais du peuple nyonso pona ko réclamer reprise ya ba cours na ba établissement wa bon enseignant bazali en grève. Sima ya koyoka bango pe ko apaiser ko échanger na bango Jean-Marc Kabunda à promettre ba élève solution moko ko za trouver dans le plus bref délai, notamment expliquer que na ba école que ba enseignant bazali bel et bien pris en charge na gouvernement kasi bazali ko revendiquer kaka amélioration ya salaire na bango. To signaler que ba échange yango ezwa kili na salle de spectacle ya chambre basse du parlement en arrêt démocratique du Congo bana oyo balobi ko bango ba décida ki ko kita na balabala pona ko manifester parce que trop c'est trop balembi 3 semaines ba enseignant bazali ko boya ko pesa ko pona ko senga amélioration ya ba salaire na bango kasi l'état toko banza ke oyoki message ya bana po bana nde bazali à venir ya lobby batiki ko kende kelasi pe bakomi ko manifester boye et sali kitoko te makasi luka ozo ba responsabilité na maboko pour que lobby ezala malamu po éducation pe jeunesse abadina kalango te ezali moko ya ba pilier o etelemisaka mboka o tolobaki te Kinshasa et l'équipe partout. Entérinement, il y a Denis Kadima Loko, la successeur, il y a Corneille Nanga, ba réaction Zokoba Koko, il y a Moïse Katumbi Tchapo, président Ensemble pour la République. On a communiqué Moko Ezaki rendu public le 20 octobre dernier à Séni, chef de l'État, a rejeté carrément liste de nouveaux membres. Il y a Séni Obapesa qui est une Assemblée nationale. Image pe commentaire. Ba réaction ezali ko continuer koko ya sima enterrement ya Denis Kadima na équipe na ya 12 personnes lokola bakambi ya nouveau bureau ya Séni o esengele kote en vigueur sima kaka chef de l'État tanga ko signer papier yango to pe ordonnance
kasi na lettre moko adressée na président de la République qui publié le 18 octobre dernier, ancien gouverneur ya Grand Katanga pe président ya Ensemble pour la République parti politique mwana mboka Moïse Katumbi asengi na chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi aboya kwa interiner Kadima pe équipe na ye. Mais lisusu a rejeté liste yango qui entériné déjà dans l'Assemblée nationale week-end eleki. Moïse Katumbi Chapwe na communiqué na ye a rappelé ki koloba que na ba discours ya chef de l'État abandaka koloba toujours que engagement politique mon côté comprimer likolo ya intérêt supérieur ya peuple congolais pe alobaka rasiraka peuple que akosala nyonso pona ko préserver kimia unité nationale pe bongo na bongo na occasion ya ba discours oya lobaka liboso ya peuple congolais kasi lelo oyo ye asengi ye aboya a rejeté purement pe simplement liste ya 12 personnes au bazalaki interné na Assemblée nationale pour liste wana ezali fourni na légalité te nyonso esalemi na magu ya makasi na boya rappel na chef de l'État que na juillet 2020 faute ya consensus candidature ya Rosson Malonda désigné na tête ya centrale électorale pe entériné na Assemblée nationale ezalaka rejeté parce que opinion eboyaki Rosson Malonda lelo pe amoni que likambo oyo ya Denis Kadima ezali kaka ndenge moko na dossier Rosson Malonda. Par conséquent, chef de l'État a rejeté liste yango pour luka ndenge nini ko vandisa batu nyonso pona koluka consensus pe ko pona moto ya sengeli na kokamba commission électorale nationale indépendante seni na mokuse po na ndenge makambo ezali kokendela ye amoni que ekozala impossible que chef de l'État akoki sa vision na ye ya koorganiser ba élection toute indépendance neutralité pe impartialité scrutin libre démocratique transparent pe disusu paisible na makambo ndenge ezali kokendela ekosimba te. Donc Assemblée nationale a échoué na kointerner ba liste oyo alors que bato misusu bazali d'accord na noté pour na Moïse Katumbi ko cautionner irrégularité oyo ezali ko bebisa déjà processus électoral oyo esengeli banda. Donc ce qui lelo kimia ezali te tokozela teke na 2023 kimia ekota pour na rappel après plus de 3 mois ya kozela consensus na ngambo ya ba confession religieuse o ba pesaka bango mosala ya kopona nouveau président ya Sénat to pe successeur ya Corneille Nangaa bango batikala koyokana te si confession religieuse baponaka Denis Kadima kasi les deux autres églises catholiques pe protestantes batikala jamais kopona Denis Kadima bango bazalaki pour que bazongela na table ronde po bapona mutu mosusu kasi lolenge epesamelaki pouvoir na Assemblée nationale bango na nzela ya commission mixte paritaire baponi pe bayebi ko intervenir kaka bakombo oyo epesamelaki bango nde boye monsieur Denis Kadima azali lokola successeur ya Corneille Nangaa kino ntango chef de l'État ko confirmer yango na nzela ya ordonnance oyo ekonome bango po bakota en fonction awa classe politique etelemi boye tozo ebate nini kosalema qui vivra verra. Kinshasa et l'équipe partout. Toujours dans le même dossier, il y a entérinement, il y a Denis Kadima, lokola successeur, il y a Corneille Nangaa, monsieur Guy Bao, apesi makanis na ye lokola moko ya ba au cadre ya IDPS na o etali likamboto dossier. Notre sepeli dans le sens où situation a évolué, mais salipe mawa pona nini jusqu'au jour d'aujourd'hui. Moto aza na preuve ya que Denis Kadima aza moto IDPS azate proche chef de l'État na nini mama il faut to mesensaka ba opinion na biso na opesa ba preuve tant ozolo ba proche par rapport à nini or élément tozoyo ke zolo ba manase seza nini po aza muluba place de ça la biso pasi po moto aza muluba tribu ya président république automatiquement a commis proche na ye. En tout cas, idée wana ekouta ni pas intellectuel ni pas batu basambela. Pour biso toujours regrettant. Denis Kadima par le passé n'a jamais été membre de l'IDPS ni proche à famille ya président République Félix Tshisekedi. Bomoni CV nae place à exercer. Boyoka ba élection na kuna ndo me batu IDPS place à nosa l'expertise ne. C'est un Congolais. Abotami muluba. Oyebi toko sepela pona nini. Po ça fait 2 mois ya retard. Moi na mboka honorable Fayulu azo sala ba marche. So kotali motivation ba marche nazo lo banini. Toboyi glissement.
mais tant boza ko bloquer nazoya parmi ba revendication ba boy glissement. Mais ce qui bosilisi problème à sénité, toujours que tout doit vers le glissement. Si quand tu as sala mbangu, biso pe to boy glissement, to avancer, ba tu balingite. Voilà ba problème. Ba boy kadima, bazo reprocher kadima nini. Oh, biso to lingi dépolitisation bandeko. Total na miso. Oyo honorable Fayulu azoloba, to boy to lingi dépolitisation ya seni et la kisi nini. Ce qui to bito expliquer. Et là qui c'est l'autre côté, c'est une institution politique. Au côté politisant on est nini. Na ba vieille démocratie, les États-Unis, la France, la Belgique, élections à la organisée dans le ministère de l'Intérieur. Il y a gouvernement et à la sortance qui va perdre l'élection. Si vous avez en Afrique, compte tenu de la première dictature, avec la vent et la conférence nationale souveraine, tout décider et à la confier dans la commission électorale permanente au bâtonnier sur la pour se surveiller mutuellement. Mais yo lobby to ligne dépolitisation. Dépolitisation est un organe politique. Et ça les ma wapi. Toujours comprendre baïda ngote mais biso to comprendre idée zanini bat bazo luka dialogue to kabola pouvoir ba luka dialogue. Ba baza contre toi avancer. Mais honorable Fayulu, et ça secrétaire, baza pour ça dialogue. Oh, bon bazo luka mpona nini? Pour ceux qui t'ont arrêté nyonso, toujours retard. Mais pourquoi c'est que Martin Fayulu propose bino bolinga kangote? Neti a proposé nini ya kitoko ya nini ya seni te wana fala proposer na baninga ne ba collègue ne ba député na l'Assemblée nationale autour na bisote biso za ba député te proposer na classe politique non c'est vous qui êtes au pouvoir kasi boko kena debo convaincre olobinga na moni to cha président tournante batunyo so bandimi ale bazulwa ba voter parce que loko bozo ebisa balandité zani nyonso tozo salema lelo e uti na loi électorale. Ils allaient qui voter dans l'Assemblée nationale, ne pas promulguer. Pour bazala qui minoritaire, parce que au moins berero lelo honorable Fayulu la zosala. Nde yangwa saki na 2018. Machine à voter, quelle est ta position? Alobi eza machine à tricher. A sali campagne contre machine. Pendant ce temps là biso IDPS, ton dimi machine toujours préparer l'élection, toujours préparer ba témoin. Jour l'élection yé, loko la se prépara qui te andimi machine à voler. Tant qu'on dit trop tard, il n'avait pas de témoins à perdre l'élection. Mais atikala président de nuit, l'élection a préparé. Mbalo peto bandi, ngana za ko belela. Boka mataba image bo garder. On a préparé l'élection, a implanté parti, a bandi ba spectacle. Tant qu'on commence en retard, tricherie pour mouluba muto organiser l'élection. Eri yango. Donc, la histoire démocratique du Congo, wapi 10 personnes bakoufi lors ya batak ya ba rebelle Adolf na Wenzori kuna na Beni et Salema kindenge nini Nathan Siata pour le détail. Kolela ekosila mokolo nini na parti est ya République démocratique du Congo lisusu 10 civils babomi bango na nouvelle attaque moko ya ba rebelle ya ADF na secteur ya Rwenzori na territoire ya Beni na province ya Nord Kivu et salami na butu ya lobby mercredi 20 octobre kotane la Tongo ya jeudi 21 octobre ya lelo drame yango et salami na localité ya Urara Petoa na groupement Malambo d'après société civile ya secteur Oyo Kotanga ne annoncé nouvelle Oyo pour le moment bilan provisoire ezali bongo ya 10 civils au bazali massacré na basaya pe bandako ebele ezalaki incendié. Fouille ezali ko continuer ndenge ya talisaki Meleki Molala coordonnateur de la société civile yango attaque o ezali confirmé pe lisusu na armée à travers porte-parole na yango ya secteur opérationnel Sokola un grand nord oyo na bongo a livré pe lisusu bilan ata moko te pona ye en pleine patrouille ya bakomba na village ya Kalembo na plus ou moins 5 km ya Bulongo ba FARDC ba s'affrontaki na groupe ya ba terroriste ya ADF ba MTM bilan ya ba affrontement yango ekopesa na journée ndenge a indikaki capitaine Anthony Mwalushai tuerie oyo lisusu ezali na base ya paralysie ya ba activité socio-économique na contrée oyo na bongo pe lisusu pembeni na yango notamment na Bulongo pe alungupa donc ba continuer ko chama ele surtout ba oyo bazali ko gérer état de siège po ete ba massacre ya lolenge oyo esila ba congolais bazongela ko vivre vie na bango na kimia nyonso Kinshasa et l'équipe partout. Le Lomo Kinezo célébrait Journée internationale de résolution de conflits
yo moto yeba kovana batute landa na bokebi bon solo lenge kani okoki ko résoudre ba conflit na société bisko vandi atako na lopango kofotela. Le 21 octobre à chaque année, Mokili célèbre la journée internationale pour la résolution de conflits. Routa 2005, troisième jeudi à mois d'octobre, Ezalaka choisi pour célébrer journée en go Ezali initiative et association pour la résolution de conflits dans le monde. Parce que chaque conflit, Ezali ko mériter solution moko face ya ba différent ya ba tutope ba état. Ordre familial, voisinage commercial, social, médiation, ils allaient s'imposer. Ils allaient très important que balolenge kani ko résoudre ba conflit parce que c'est impossible que l'on la conflit dans la société. Et ils allaient très important que l'ukaba moyen mingi négociation na komi kitisa pour na koye balolenge kani ko résoudre ba conflit. Opposition iko salema de part et d'autre na ba pays. Parce que conflit ezali kaka interpersonnel te et koki kokoma entre les États, c'est pourquoi ezali très important qu'on tia un mécanisme en place pour na ko résoudre ba conflit pe koma ya pasi pe mawate lolenge ba guerre pe bongo na bongo. Na boye ba énergie nyonso senge ezala déployer pour na ba résolution à l'amiable du conflit. Ba négociation sans kokoma na ba confrontement physique to pe militaire lolenge kani to mona ka ba guerre. Ba solution durable ya conflit est kozala basée sur humiliation de l'autre, c'est-à-dire que mon sousou ami kiti si pe atikeli mosusu place et bomakana yango te et lukarande kimia pe lobi olela te na ba problème ya ndenge na ndenge. Et c'est que l'histoire mondiale récente ezali plan na ba coup de force peu ba négociation et apporter le côté kasi yango même ba révolte peu ba guerre yango ezali très important ko lukaka lo lenge kani ko négocier na kati ya société ba organisation internationale mingi ba kota na makambu yango ko luka kimia ndakisa moko ya ba organisation otoyebi na mokili organisation des Nations Unies o ezalaka wana pona kozongisa kimia kasi malgré yango ba problème ezanga kate. Yango est très important qu'on y ait négocier peut qu'on solution à l'amiable pour que ebota ba guerre peut ba problème té surtout entre les États et ezalaka danger pour population de asibisaka ba problème yango. Na ba mikili ebele ba koma ko privilégier négociation préalable na intervention nyonso avant que armée kota makambo yango. Donc eza très important qu'on négocie ko luka solution ndenge tolobaki liboso à l'amiable ke ko kene na guerre même na kati ya famille soki ezosimba te bon vanda bosolo na place ya ko silika to pe ko kene na ba problème po yango eza na ba conséquences moko ya makasi. Moko ya ba source ya conflit ezali bongo ba discrimination ya baninga mosusu na kati ya société kasi esengeli koyeba eloko moko to vanda ensemble mais tokokani te ezali très important kondima avi ya mosusu koyoka moninga pe kosalela oyo ye azali koloba ata kobokosala yango à 100% te mais ezali très important ko négocier pe koyeba ndenge nini kovanda na kati ya société pona kobatela avenir na yo pe vie na yo moko. Naboye na kati ya mokili mobimba surtout na ba zone à conflit ezali très important mokona lelo wapi bazali ko sensibiliser bikolo pe bamboka ya ko lutter contre ba problème ba conflit ba guerre pe ko luka kimia na mokili po idéal eza ko vendre ensemble kasi na kimia nyonso que vive la journée internationale pour la résolution des conflits Kinshasa et l'équipe partout. Na cadre du 6e anniversaire, l'église évangélique temps dédié va préparer 12 jours de prière, de combat et de délivrance et que Salema Mokolo Nini, Koma Pe, Kobo Sanate, Kozala présent. Mwana nzambe yote lokoyo ministère évangélique temps dédié va organiser 12 jours de combat et de délivrance na occasion ya 6e anniversaire oyo ya église na bango eko banda du 19 octobre pe eko suka na dédicace ya temple oyo ekosalema le 31 octobre 2021 église oyo ezali kokumbama na visionnaire na yango pasteur Ilunga de Paul P ezwami na quartier GB arrêt Sosimat na avenue C ya numéro 28 bis juste kaka na sima ya camp américain barrière 17 boya koyoka mateya ya kafu na thème oyo je suis le Dieu de ton père d'Abraham, d'Isaac
et de Jacob. Mwana nzambe yoka boya ebele po ba orateur misusu ba wuti na bamboka ya ndenge na ndenge surtout na mikili ya bapaya bakozala wana pona kokabola maloba ya nzambe pe kopesa bino mayele ndenge nini bokoki kobima na bowumbu ya satana. Louange pe adoration ekozala wana avec ba chantre ya minene ya mboka na biso pona kokumisa nzambe na système kaka ya makinu ma Davidi stage oyo tokosala parti ya Kinshasa nanu awa na Congo avant tokende lola. Yo mutu ozana mikumba yaka kosundola yango epai ya nzambe ya Ilunga de Paul okozwa solution na 12 jours de prière ya bakomba pe ya ba délivrance oyo ezali organisé na ministère évangélique temps dédié na quartier GB nzambe balukaka ye secret ya kobonga na vie secret ya lola efandide na monoko ya pasteur Ilunga de Paul oyo azali kosalela nzambe na ndenge ya solo o tolobaki te tolobi occasion à ne pas manquer yango yo Kinshasa et l'équipe partout. Lors na l'église modernité kota na place à conseiller la Bible en papier ndenge toyebeli ba pasteur pe bandimba comment conseiller la ba ordinateur to pe ba tablette na bango mingi pe ba téléphone phénomène wana ezali avantage to pe désavantage pour l'église to kitaki sur terrain population kinoise ba réagissa ki awa na micro ya Peggy Ilunga pe merveille mobende. Bible eza buku moko sacré wapi makomi na nzambe ezalaka na kati yango epermetaka na bana nzambe bayeba mozindo ya makomi pe ba enrichir kondima na bango pe lisusu ko appliquer oyo makomi ya nzambe elobi na kala tango telefone Android ezalaka te mo Kristo nyonso azalaka na Bible na ye en papier pe utilisation ya Bible ezalaka malamu koleka sikoyo na kala ba pasteur bazalaki suka za na Bible ne ya monene amonika kokoka komema na église te to pe aza na posa préparer matin na ye pa moninga na ye a cause la préparation na ye kasi akozala obligé ya commémoriser parole de Dieu pe ba verset biblique na moto ezalaka malamu mingi po a côté na ye kasi makomi wana ekotikala ye na motu na kala munzimi nyonso azalaka na kati ya sac na ye Bible ekoki kozanga te kasi lolenge monde évoluer technologie pe ezoko évoluer du jour au lendemain Bible ekoma na kati ya téléphone kasi lolenge ya koutiliser yango na bato mingi ezalaka mabe makasi na kati ya église ekoma lokola mwa distraction okofungola telefone poko tana application Bible omoni makambo mususu obosa nini obandai kosala yango magazine Kind B News to tunaki na bakinwa soki méthode ya kosalela Bible na kati ya telefone na église ezalaka malamu to mabe exactement écoute les distractions à ce moment même les gars de l'église va pas si vexer comme tu as mis sur téléphone les autant la carte autant la téléphone va vexer va pesi mais on a zane la carte face à continuer la carte makambo mususu ya distraction mais si on dans la Bible à refondre la Bible à Saint-Denis à ce que muto azotanga bien c'est kaza connecté na makambo pasteur à Saint-Denis azote alors système Android wana za bien oyo ba chrétien to bana ko salela tamula yi ezali Bible etangi la Bible oyo ko salela yango consacration na yango na Bible ya téléphone ezali soko tanga Bible oyo oza capable ya ko souligner bisika oyo zomona ke ezali ko toucher motema na yo na temps oyo ko sepela ofungola sika wana o méditer yango et ko permettre yo facilement tandis que Bible ya téléphone okotanga Bible ko souligner ba passage oyo oza na yango besoin que okofanda na butu n'importe quelle heure oza na yango besoin aussi ofungoli o méditer la Bible ya téléphone ezalaka vraiment toza kosenga ba pasteur ba aider ba chrétien makasi ba faire comprendre bango différence ya Bible oyo na Bible ya téléphone okomona ezana ba pasteur ye moko pasteur likolo ya chair aza kosalela tablette so si Bible oyo na téléphone dès que mon ndimi akomona bongo akomona lokola pasteur aza kosalela yango sikanga pe na salela yango ok bango soki ba aider ba ndimi parce ba conseil na bango en réalité la église de Dieu et bengami et tonga ya solo ya kibonzambe et permettre te bato ba utiliser que ba téléphone Android comme étant la Bible
pour na koteya liloba na Nzambe. Lelo oyo le monde ezali kokotisa bato na mwa libungi ya ebele ya koloba ya mingi parce que moto oyo aza concentré na téléphone Android ou bien na tablette oyo eza na sim na kati nango, donc à un moment donné tango oza na présence ya Nzambe na prière tu peux te distraire moyo comprendre oyo etali makambo ya Nzambe eza te. Bible oyo eza na téléphone oko utiliser yango peut-être so oza na ndaku ou oza na bureau quelque part, mais tant que na kati ya église oyo bengami tonga ya Nzambe il faut normalement oza na Bible normale. Voilà, donc on a conseillé batebele oyo ba utiliser que ba téléphone Android to ba tablette na kati tonga vraiment eza malamu te. Bible na kati ya telefone eza malamu kasi lolenge ya koutiliser yango pe il faut ezala malamu. Mo Kristo aza mutu oyo adoptaka comportement généreux supposé conforme na ba précepte ya religion ya Jésus-Christ. Lolenge na ko utiliser Bible na kati ya telefone église e koki ko betisa bandimi mususu libaku te. Ndakisa mutu aza pembe na yo akoki kozana na Bible ya papier to pas na makoki ya kosomba telefone Android te po utiliser yango. Kasi yo ozo fina téléphone ezalaka distraction pour na baninga mususu. Ba papa pasteur tongo ozo teya tia téléphone na mode d'avion de peur que et déranger pe bandimi na yo te. Utiliser Bible na kati ya téléphone lolenge singeli quelque soit talo ya téléphone na yo de préférence au tia yango likolo ya cher pour et distraire ba fidèle na yo te. Kinshasa et l'équipe partout. Tolobaki on ebandeli ke concert et artiste musicien Koffi Olomide o esengela ke betama mikolo ya le 27 octobre za annulé pona nini tokitaki micro na terrain pona koyeba nini population ezokanisa na makambo nyonso ezosalema na culture congolaise entre culture na biso ba musicien pe lisusu bandeko na biso bazali banda ya mboka o tobenga ba diaspora boka ni ba répondaki awa na micro ya Peggy Ulunga pe Nathan Siaka. Concert ya Koffi Olomide Mopao Mokondi oyo esengelaki ebetama le 27 novembre oyo 2021 na U Arena na France ezali bongo annulé. Ezali bongo bango moko bandeko ya salle ya spectacle oyo nde ba annoncer nouvelle oyo ya pasi na site ya billetterie na bango pe ba préciser que ba conditions nécessaires ezalaki rempli te pona koyamba star monene oyo pona ko pesa spectacle to pe événement ya monene selo ba tante ya Grand Mopao. Balobi ke ezali pona ba raison sécuritaire te kasi raison oyo bango ba pesi ezali kaka pona koloba ke ba condition nyonso ezalaki rempli te et komi déjà sérieux likambo oyo ya annulation ya ba concert po boyebe te dernièrement ba utaki pe ko annuler concert ya artiste musicien Ferregola oyo sengelaki pe ebeta makuna les sous na artiste mususu na kombo ya Félix Waseko yepe concert na ye ezalaki annulé donc lelo et comme tout ya Grand Mopao alors que ba préparatif nyonso e bandaki ko salema pe artiste ami pesaki na ba répétition pona ko luka ko offrir spectacle moko ya monene na public na ye o elinga ko marquer grand retour na ye na scène internationale après plusieurs années ya absence na ye kasi epesi pasi pe mawa minoko misusu ezali ko loba ba raison ezali ke ba combattant ba pression na gouvernement français pour na kolobaki ba kosala ba désordre koleka oyo basalaki na concert ya fallu ebetamaki année passée na yango gouvernement français ba bangi na bango makambu pe ba annuler concert oyo ba amoureux ya musique oyo bazali pe ba fan ya Koffi Olomide awa na kati ya République démocratique du Congo ba réalisaki boye par rapport ya annulation yango pona ngana do monake eza ba haine moko ya biso moko bana mboka. Donc soit disant ba combattant bokenda boenda poto pona olukavi bo aider ba famille na bino mais bo kokota na mamoko boete pona oche baninga bakal ezalaka bien te. Zon prendre bino bokenda msuma msusu beta folklore na yo so okenda ki poto pona beta musique folklore continue so monique folklore no simbite musique no kenda yo bete lala okokotaka bakentu moko boeto bando sangisa bato ko sara bango pour empêcher baninga ba beta vraiment toza na regret makasi molika oyo wandi so bakomata président na biso ye moko abunda lit wana ensemble na bandeko batikala ya bakomata lelo bino bolingaka président na biso ete invéritable kino azo bokonzi pe azo ya bokonzi bakoma feti président musu ya sikaya me bino otikala na ba repenser ya mabe ya komenasaka baninga eza kitoko te vrai combat si basala combat contre qui parce que combat liboso banosala yango pour na président na biso Kabila
président ngo mpe akende tozwa président mosusu ya sika baya tosala kombango na kisasa toyebi te ennemi ya congolais azaka congolais arena eza salle eza coffre te lokola baplace bafere baobeta baplace bafali babetaki arena eza stade eza plus de 15 sur la santé, plus de 12-15 sorties de sécurité dans la makasi par rapport à la réalité basala yotikoleka bobi à quoi bo casser verambo abetandu l'été Rambo la icône na biso na bamboka o so bo fungoli je gouvernement na biso en place atia poids c'est pas pour parler mais ce que zali mais qu'on fait robeta na et ça lingai pas cité parce que artiste bazo aider mboka na évolution socialité bazo aider mboka na évolution éducative té bazo yemba ba insanité artiste balongwa na politique babeta musique o ezaka ko édifier batu pe ko changer batu monyango bien parce que ndeti mwana mboka kofi abanda ko yembela mboka kopesa message ya malamu mais pour le moment avant obetela biso musique ya des ordres éducation ezate mabe ezoltambo na mboko leke ba a lancer bon message pour peuple yoka elobama na ngote ngawu na encourager gouvernement français c'est bon yebisanga musicien ni basi ba noma ya ta ministre azata poste mon ministériel azate en tout cas ba revoir no ba décision na bango wana ba décision na bango petisa ba ministère ba betaka na mona ngo binya ba raison ni za ngo binya valable te ba revoir no ba décision na bango wana eza kitoko te eza bien te ba ministère ba parents. En tout cas, bakondi ya mboka to pe gouvernement na biso il faut asala quelque chose pour kokota likambo oyo pe koluka ko silisa hémorragie oyo ba musicien ba umeli tango molayi ba beta kalisusu na mikili ya poto te ezali ko pesa pasi pe mawa ezali bongo ko zongisa culture na biso na sima bakondi bo fongola miso pe bokota likambo oyo boluka solution une fois pour toutes po boye kiti na biso ezali ko kufa chaque jour. Kinshasa et l'équipe partout. Et ça édition le 21 octobre 2021 on a zaki nesengo mingi ya ko présenter les bino na ma caméra tout ça qui bongo na Timothée Kaembe Régie estime maki toujours na yemoko réalisation zaki en attention ta édition et si mamaki na merveille mobende nyoso wana na coordination ya grand lieu ya communication Jimuketi manga ngala bino to kutani prochainement na souci moko ya ko servir bino ne to ça la bino mosala awapo ko informer bino ezaka devoir na biso bye. Magazino Magazine Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banaki kino